Matondo eza ngawa bino kainda mutombo kwa nyembo lumande tozongi lisusu na plateau na biso boko mesano toye kolobela makambo isengela kolobela mais lokola tozali na événement où il fallait tolobela mais toye par rapport à émission tolandaki toyambaki bando na biso misatu ba analyste politique ya République démocratique du Congo toyambaki notamment Tata Kifata, tuyambaki Tata Mbala, tuyambaki pe Tata Mboku. Ndebongo lelo, tubengisi Tata Ngunza par rapport ya ba question na biyano bino mo bomona ki ezali moi yiki na plateau entre Tata Kifata, Tata Mboku, Tata Mbala, bolandaki moi animation des alaki, mais to suka ki kaka wana te. Po bino bokoloba mende ini émission ngozaka politique mais bino bozana makamba religion nde bongo lelo na sepeli koyamba Tata Ngunza par rapport à émission wana bomona gazalaki te nazana besoin lelo Tata Ngunza apesa biso pe biyano du point de vue spirituel lecture nini ezali na makambo ezoleka na RDC nde bongo na kokenda koyamba Tata Ngunza. Et puis tu kokoba na kati na émission na biso Tata Ngunza boye imalamu Matondo mbutamuto kaina mutombo kwa nyimbo lumande upandisa na biso twasuni semu ya bozonga na plateau na bino bobo mesa na tumba yetoza nango kopie mezalite kati na tumba tukopima mukolo baindo lubiki koma effectif to lubiki komona na banso solo moyo labiki tawo tozana na nzela etumba ya lubiko le poso moindo etozangonga na musala tata na banzi olanda biso na bokebi na ebeki olandaki pe émission wana parce que tolobelaka mingi spiritualité mais moni tokomi kokotisa pe politique po bato ba comprendre vraiment eloko nini toza kolinga bato bayeba olandaki émission na yambaki Tata Kifata na yambaki Tata Mbala na yambaki Tata Mboku vraiment moi yiki ezaki na kati ya plateau kasi na mitungisaki mingi na lobi tolobi yango du point de vue physique ndenge ba sentiment ezali na bato tout ça mais na lingaki pe yo en tant que analyste spirituel pe messager ya Fumuki Mbangu okoka kopesa biso point de vue na yo par rapport ya makambo yo elekaki entre bato misatu wana parce que bakozonga lisusu na koyamba bango nde bongo na lingi okoka kosala biso mwa lecture spirituelle par rapport ya oyo tolobaki. Alors pour na kokende penza mulai te tozotalela ngonga na ebandeli na tunaki bandeko na biso misatu tomoni président Fati président actuel ya République démocratique du Congo assez asali 100 jours na pouvoir mais na kati ya pouvoir wana bango balobelaki yango balobaki mwa mingi bileza négatif bileza boye mbati na bato bapese ba point de vue na bango et puis après 100 jours wana tokomona na mikolo bandi koya ba mort na kati ya présidence bato baza kokufa na ba proche ya ye moko président ba yaya na ye bandeko na tana bi ba proche na bandi bozo comprendre biso parce que toza na ba famille politique na famille oyo ezali famille physique oyo yaye ya ndaku ba botem na bango libumu moko de bongo naza koloba famille wana mais tomoni ba yiki baza kokufa bino sur le point spirituel 100 jours après 100 jours bato bakomi kokufa bon na yebite lecture nini bozo pesa na kubenga peut-être message est-ce que ils ont interpellé facile est-ce que ils ont eloko moko to mauvais sort ils ont kolanda baike ou bien ils ont nini vraiment malobombo ka bino Matondo mbutamuto kaina mutombo kwa nyimbo lumande mpandisa muna kati ya Tata Ngunza TV mutuna na bino ingeta elongo bani na balandi na biso yambo na kati ya présidence et bazingi présidence ce sont des pasteurs gabaza ba christianité toloba kubana na mutu tina mutasuka ngeta surtout ko pesa et ano et par rapport à connaissance na bango bazana kanda basimbaka la salaire du péché c'est la mort et batala basumu ki wapi ya masume landi ba monité nini et ba mitala malamu ndaka mukonzi ezala na bomoi ezaka na vie ni lik en espoir di makuna
so ekomi kobimisa liwa c'est que koko sombeba eza quelque part bamitala malamu bamitala pena malamu et ba identifier isika wapi mbeba ezali lelo et bakoka bongo kokota na libongisi ya mbeba wana non yambo ya kokoma na liwa 100 jours ya mokonzi nayebi te bomoni yango ndenge ni sur le point spirituel. Matondo programme lancé en 100 jours kasi yepe asaleka akote kala continue 100 jours et moi na sabotami pesa temps mususu amuluma retard atamboli pe retard alobi pe retard mais là kokoma na maturité na ngonga nango et aller rezoami et accompagner mutu ba motindai nkumu na biso Tshisekedi esi azwi bonga et esi ndima mpe molina na banso et ba programme lancé wana par rapport à besoin au présentaki et parce que moni kumule kazana ba zinga kibokonzi ba ko tuna yo atuni bon apesi conclusion donc ba twana bazalaka ba tubana responsabilité makasi parce que nkuma kokolo biloko mo yuti pa na yete mais botami quelque part et à ça les yango mais nkuma joue responsabilité parce qu'il est à prendre ça donc bazabat oyo bazalaka ba n'importe qui te ba être conscient moni donc les ozana posa ya mwana na éviter ce que lobi obota mwana na 6 mois et propose au s'attendre na mwana ni ya machombe prématuré donc pesa ngoma na yango sur le team bossa na 100 jours ingeta et 100 jours ça imprévu se présenter il faut penser à une solution et il faut asala mai oyo bandi mai to andi misabatu et pour lecture ya congolais c'est là qui veut dire oyeleki basala kité oaye akosala parce que autina na kati ya famille au bazar papa azaki mutu opposition ba aussi poser que yé les rakoya et akoya pena na réponse na tante ya population congolaise et l'air yo yé na précipitation alors faut ça là angele donc si plan spirituel za makambo oyo et olobi na lomba mu kokokisa nango epesa pasi et singeli oyo kabeba ya kinzinga pe nkuma zwaka makambo na précipitation te et à ça la réaction par rapport à ba émotion te par rapport à la population ou aza agité te azwaka ngonga parce que le bani moko ce qui kokisamite et komisinga parce que maloba na ye eza ko engager bokonzi mobimba ya moni bazwaka ngonga et yambo ya kozwa décision koloba et bazwaka ngonga ya kotala likambo wana c'est plan physique et c'est plan spirituel que tu bi moi na sabotami ataba azongoloma na retard mais azome kongoloma taka otambo na retard azome kotambola et to insister ko pesi susu bokasi pour akokisa otozo zelela ye kokisa 100 jours mais habité 3 mois et or kazana 5 ans et c'est bon ingeta donc eza tongo makasi mais ezali ba makambo yo ezaki kilo makasi par rapport à 100 jours ingeta siko toke na baliwa oyo toza ko vivre ingeta ya on lobi bazinga makito bande na biano na bazinga mingi na ba pasteur ba conseiller mingi ba pasteur ba na kati kuna kubana mutuna bango moni komu chilombo kubatina mutasuka na palais présidentiel et baza ba christianisé donc quand tu peux avoir et anoka kana mkando basimbaka acheler la salaire du péché et c'est la mort donc et batala péché na bamoza nini mabena bamoza nini et là mususu papa ne va aussi poser ba ko tia poison avant oui ko liango pe o kufi pete ingeta et baza ba bika na poison ingeta ba ouais ba beti masas pe boy et zui pe yo ba ke pe boy obiki na to mona ngo ndakisa fomuke bangu. Mais pourquoi ba mort et belé autant de morts c'est besoin qui boyindo c'est mambo zo etambola te basala kani babenga to benga nzonzi tikinzonzi ufandi me mambo etambola nini mais liwa mingi boy problème nini bo benga ba kumo bo benga ba mbuta muntu ba koya
mais pourquoi bato bakufa mingi na libota ezalaka bon ingeta est-ce que bango basalaki yango te bon biyano wana bango moko bayebi mais donc na kolanda bino mpenza na bokebi c'est comme si azingami na bato esengeli te ingeta parce que il fallait azingama na baoyo bakopesa ye lumière to nzela ye kolanda bapase mingi baza na bazozela kaka salaire et puis oconseiller ye na ndenge mosusu donc soki tokocomprendre bino eza mpenza bongo nde ememi mpenza eloko ya malamu te parce que peuple azolinga mingi bolamu ya peuple ngeta omoni lere ezosala mabongo ya na ntina elio ezangi ntina eza te apesi foi na christianisme na pasteur basilisa ingeta ye apesi foi ye il faut siko baboma foi na ye na foi chrétienne donc il faut milimo ya Congo oyo epesi ye bokonzi et eza contre pratique ne parce que chaque jour baosala prière chaque semaine baokende église et bazocontribuer na libebi na mongunya oyo azodétruire Afrique et puis mingi Congo il y a ça sikoyo mokonzi ya Congo donc s'engage donc à représenter na biso bangunza donc so bapesi ye kimia eza keloka bavalider mabe azosala matondo baluka na bango gauche à droite te ebiyano eza na kati na bango wana omonaki Mbuta Kabila azali mpe zinga na bapaster mais na ye na kibo moko na ye e azalaki ti koluka wapi oyo bakolo Congo bazali tomonaki kosuka na église kimbangiste kombo kaka na église kimbangiste église pour l'Occident mais kimbangi donc fomo kimbanga na kati wana yango omona ko makambo oyo eleki epa na bango elekeli lo lenge elekeli te et donc kumu aza ko engager nation loboko na signature ne maloba na ye eza na impact donc la molimo et kokota Congo bima na pasi alors tozolinga to bima na religion étrangère yo so za ko réengager Congo na christianisme et puis tozo masusu na singa na kingo lokola ebwele donc nde pasi eza ya mwana donc e ba kozwa kimia te na kati ya ndako pamba te emilio bapaya lere zoya emilimo ya Congo mabele ya Congo oyo epesa ye bokonzi oyo epesa elemba kobotama ekozala d'accord te mpe ngonga oyo tokomi toloba na miso leki ya ngonga so ya kosakana te matondo vraiment na kolanda bino na bokebi tomoni ete spiritualité eza na kati ya présidence kuna nde eza konyokola bango nde bongo toza komona baliwa ezolanda kasi na kati ya présidence wana moko na kati na bango lisusu aza na mwa mbeba aza na mwa kokoso na posaki bango question entre autres na ndeko na biso Kamere Rwaka ninginingi bino moko boyebi azalaki directeur ya cabinet ya mokonzi sikoyo nayebi te na posaki bandeko awa misato wana est-ce que kokangama na ye ezali façon moko baza koprôner état de droit ou bien ezalaka façon moko bamoni peut-être aza kodéranger bango na kati ya présidence alors batie ye pembeni po nayebi te bino sikoyo sur le plan spirituel kokangama na ye eza nini tokozala na ye ya liberté eza nini de bongo malobo mboka bino matondo mingi fe bana ntina nini ekangisisi ye nini basali kuna komona Mbuta mutu ingeta apronosaki yango état de droit même tokola na yo soki justice akoinfluence parce que Mbuta bokonzi na biso ya balindo etozalaki déjà kokabwana moni ebasambisi bazalaki mokonzi akoya koinfluence te e misala yo sali soki elongo bani te okoya na mbeba et eloko s'opposait eza ba maison préfabriquée aussi j'ai mis bima kuna donc programme ya 100 jours wana na kati na ba maison préfabriquée batongela ba soda batonga tonga na chaque province chaque 9 provinces batonga moni et nde ce que ezali ko débarrasser na ye mutazwa keloko ezali yebaka réalité moko ile kaka na bokonzi ya Mbuta Mutu Kabila et dit qu'à peine azaki na plein droit na plein autorité na privilège ya ko s'autoprogrammer président mais pour la nia saki amuti pour les kentene la kiete et ko zaki sambo konzi ye mutazo loba etanki nani kaso pondité yangana Mobutu azwa kati Mobutu le razo pondité na kata foba ke
comprendre que ngas qu'on a un poum et mon bout à se poser et il y a ça qui ont été pour aller les mbonate pour zaïté mutango ti libanda tia yekoya ekomi kakai parce que l'épreuve a cambi maka tu na difficulté nyoso mais motamuto a cambi en fleur d'âge 29 ans donc il faut faire ça là yayo donc pour débarrasser kamé sur la botama mokonzi atam nyoso ya oza mokonzi sur pas botama yango te a otika koma kango te et misala na ye o justifier o yazali sur la na justice approuvé oyoye azali innocent bako innocenté mais soka azali inculpé azali penza maboko na kati na misolo oyo bungi baza koloba et ozala pasi po komona pasi ya Congo pasi ya population congolaise et misolo wana okonfikango yo moko zo yango pona yo na mwasi na bana ekozala malonga te et puis tobeta c'était côté wana moni aza mokambi ya parti politique fiti fiti président to azali pe candidat président na élection to le cas présidentielle mais au moment il faut azala modèle azala ndakisa ko bananu na ndaku na ye il est au s'engager na nengwa moko il faut yeba batu ba komekola yo mode de vie zo zala donc ça azo kamba batu moni donc il faut omitala et lero ko boya oyo et polinga oyo résultat valable pourquoi pour bakisa oyo bakisi est-ce que ana réputation pour nous au compter réputation nini mtazana mile futata nguza oyo expliquer na ba téléspectateur nengwa za pendana mingi ba ko mama to bongo ilbi mama to benga na sens ya mwasi moni donc ils ont la moi passe parce que na ngambo mususu komona il faut nengwa lera ye ayaka na lipamboli ayaka na ko bakiselo bolamu soki nengwa aye liyo na moi et pour moi il est kozwaka banengwa sika tamboli etikalaka bango a bénéficier bolamu to mabe paliki ele yesu ye ozana ye e yo kozwi mabe wana to bolamu wana esiko ye aliki na bolamu to na mabe moni ende mabe na ikola to mona osama ka mususu na kifulani tu yo mozo mona o malamu nzokeza mabe yaza mutu oyo azokamba déjà batala asime ba fonction mingi ambla matali faza la ndakisa na nkobanda na kati libota na ye moni ndeto koya koloba ete e procès wana e batiango en direct mbongo oyo bazo réclamer e bungi to dépense salami ilongo banité eza petit peuple eza peuple wana est-ce que peuple wana un an a mettre en français au bien boloba wana moni ya koko sozali ele bolo ba procès wana ka ileki na français est-ce que maman na ba yibi mbongo na ye papa na oyo baidi mbongo na mettre ni français te arroger ce ko ningeni e ko sunga ye lobi azwa matia te ya mwana soko mukonza mboka kozoka mbongo te tela ya samba ki bakatele basuki boy et ezo le club banka bongo bakoya ko expliquer kaka grosso modo mon bref tozamba est-ce que Congo ezali bankota pourquoi bozora la langue française ko la langue officielle ko la langue muka batamaili ba mino na biso ezali yebisa nani o azawa na lo balingala te azate na lo bakaswahili te tu lo bate bazawana mais bolo bakana lo poto pi ba yoka ba moya yango bazoloba papa ya makasi ingeta ila dia kokoso des fati ba mbe kokoso e bani déjà wana ingeta et en plus de là personne tena bolimbi simkepo na ndengo lo bikota siko eloko kosenga na bango babanda kopase mission na lingala to na nini po bato nyonso parce mbongo wana bazwi na koloba mwa mke soki babengaki c'est parce bamonaki ye na mbongo wana bakangaki mpenza mbongo scotche tomonaki na bilili ke boye na boye mais mbongo bazwi na oyo mibimelaki mosusu ezozanga nde bongo fa justifier yango nde na sansa tozolobela siko na procès wana yo osenga na bango baloba na lingala ou bien ndenge nini. Et à part ça aussi, tu lis sur le plan spirituel. Qui mouyibi wana, ngana kubenga ngo penza bongo na ko marcher les monter, na benga ki mouyibi. Ki mouyibi parce que azu eloko ya yete, ne bongo to benga ki mouyibi. So sur le plan spirituel, mutu aza pembeni ya mukonzi.
na ba acte wana lectini besoin ko sala yango toti koloba nyonso ezalaka justifiable nyonso ezalaka na ntina nango lelo moko te yaka na pamba eka na pamba komona mbuta Kamere et ami longoli si chance ye moko parce que azalaki par exemple figure ba kombo oyo vraiment ezalaki wana même na kobima na ye komona ke Kamere azosala poids azopeser na présidence moni et ami longoli ye moko et ato lo batala akotisi nini na nzoto na ndako na kotisi nini et akotisi nyoka na kotisi nini eko muswa moko omoni parce que vous allez wana po processus eleki na lingala et vous allez kolakisa le poso pembe c'est plan spirituel et tozongeli boyindo na biso toza capable ya décision na mboka na biso et ya biso moko bosembo esama ya biso na kota na biso na bosembo na biso et na mpifo na biso mais comme kolaka le poso pembe kana français wana et bozaka balieni de passe ya mwana mokila molima zoyoka jusqu'à quand la phase spirituelle donc pouvoir politique jusqu'à quand ba conscience était baza ndenge moko na ba politicien libanda papa na Grande-Bretagne ba tungisa te ba même français ba kanga na France ba français ba mitungisa mate ba anglais ba français na bango ba mo na eba na kamora fumasco ta ba sambisa na aux intellectuels papa français te papa kozala mutama ile kata mukili matondo tazo continue na tuna kisusu bandeko na biso wana pona makambo ya FCC Fachi monite kozala na bango ezopesa susu mwa mbilinga ona yebite kozala mariage wana bazali entre FCC na Fachi vraiment na yebite zomemela biso nini bosoki lelo bakabwani to bénéficier nini na yebite bino na sur le plan spirituel mariage on les ala nango kaka ou bien bakabwana ou bien ndenge nini na yebite sur le plan spirituel na zoba makamba FCC na banze boyebi mukonzi FCC azanani so tozana kota Fachi boyebi mukonzi onani azana kota Fachi malobo mboka bi matondo yango nanu to yana mutuna oizali da spemo makasi fa to sembola wana likambo mingi zobima na procès ya mbuta Kamere ba maison préfabriquée la montage qui débloqué 57 millions 600 et avant on a déjà 26 millions bima qui n'a vraiment précédente et que ça va maison préfabriquée mbok bimi libande qui na tiriki basali et c'est bwana basper pour na traiter na montage wana et boko senga bakoya ce que tu réfléchis et pourquoi bakotia l'institut ba itelo ba classe et bimisa ba architecte congolais bon peut opportunité te na bana mboka batonga ba maison que za maison préfabriquée moni wa bitoza ko mona passe ya mukonzi mboka aza entouré na ba inconscient milenfu ya bolimbis aza entouré na ba inconscient to réfléchir que ngunza moko aza pembeni ya mkonza mboka asa kondi ba maison préfabriquée et combien beaucoup tisi mbongo bobisi mbongo libanda ceux qui mwana mboka bazi marche Belgique tongama na mabange uti Congo Cari Grèce tongi Belgique parce que bino bozusu mbongo ya Congo ya population zo nyoka mabuzalo na bade les chefs wana criminalité et manisoli masu libanda pona ba fable mais na yebité parce que jusqu'à quand Congo continue na ba dirigeant bongo moni l'artiste qui peut ça bokisen et banda musutu ba fait très na ngote botia et que simba kakate parce que milimo Congo ngona bango koki basé à kotelema basé à kulamuka ba ko bloquer bien sur tous les plans comme mili banda et ceux qui ba filtrer ingénieur na biso ba tonga ki banda kwana et ba na église ko sambela mi bazwa mabala est-ce que libala les afo ça le sambo na poto ye alibala za bato mutu a kotu azoboya libala a préféré ça divorce bazoboya na bango et ceux qui ba nouveau ingénieur wana à construction architecte bazwi mbongo bali et ça m'a pesi solution tele bato ba kini ko le sambo na ba prière a pesi et réponse na bango donc il faut conscience là mukabatu. Il faut que ce soit na bonzambe ya bakoko, on dit pas trop de conscience. Te china toni chini ye moko.
et Europe bango moko. Pourquoi pas Afrique kaka Afrique, il faut bokanga maboko basela kabino. Est-ce que ba ndako ya na matière durable et tout ça qu'on mériter à noter. Et moi moi je bâtir tout dans ma maison pena tout ça ba nouvelle ville. Mais to quoi que tobuki makala ngunza te ba ju ba recensé ba tu ba buki makala ngunza ba buki yang bandako. Bo c'est na bandako moderne. Pepe na osepela te papa. Faut que na ba sangible moko ba futilité autour na pour mon au salé. Te faut que na ba nazo kambater pour un sentiment groupe ski la batu. Puis dans la conscience qu'on a salé tikala, fait di makala bobuka bozo batu. Ba censé batu ba ndaku matériaux durables makadamba maye côté cité moderne. Qui c'est so bobani na ba bandi. Eza passe na mbongo ya Congo. Eza passe. Et bandi mo ba pasteur ba pemena mukonzi azawana et pour na poche na ye. Mais lobby Afrique. C'est plein architecture, ba nani ba kotombola ngo. Bana bazotanga lobby et ba ozo misala wapi. Ya moni jeunesse kufa na ba mer Méditerranée, ba okati na ba zamba ya ba Nicaragua ya ba suyi mboka ni ba zo makolti ba Amérique, passe ya ba Indo, ba okima jeunesse. Et Afrique etika na ba nani? Ngeta. Moni passe ba ngunzi pezali et tozo senga ba konzi ba bakama na région africaine pour bazwa conscience pe ba kotambusa mboka na biso bo elongo bani. Tozongi siko na makamba mariage FCC Fachi. Parce qu'il y a un des salles les Kambamboka actuellement selon constitution Fachi FCC. Bino bozo le bani na makambo. Matondo waneza ba dénomination ba kombo mais tout en ba personne et mutamutu comme na biso actuel comme Tshisekedi et na kuma toleka comme Kabila et bazaba na bakonzi bango mibali. Baza même esprit. Ba bibina esprit supérieur. Bango mibali. Ba botama na kibokumu. E ba kutani bayamba bisani mbote. Ba papa na bango pe ba kutanaka bayamba naka. Et kokabola de grand esprit wana na bénéfice ya nani. Population en majorité 75% na foi chrétienne. Et bah on a un sentiment mini négatif na fleur d'âge na âge au Kabila a cédé pouvoir et bah t'as le président ni africain ça la bon a rosa na ba parti ba phase ou ma bezali ingeta mais faut ba et Kabila za qui tout fait yemo kaloba qui j'ai même pas 15 personnes pour voir ça la naïe même visionnaire alobi na dernière intervention na lui azo regretter le mot ko quitter ko convertir ko bongola homme zaïrois à homme congolais a ko quitter a regretter et à l'obi Congo les n'importe le congolais ba n'importe quel peuple était ba descendre atani ba Congo ya milimo ya Congo atani mpa ya mona kationati. Et là, c'est très tôt, moi, je suis ça, comme tu sais qu'il y a ngonga. Tata Sunga, il y a comme Sunga, azong na spiritualité africaine. Bino bozana elike te na mikolo boya, comme tu sais qu'il y a akoyamba boyambi na biso. Mais bakozwa échec ce qui a ça insister na foi chrétienne. Akozwa pena échec puissante, ou akoko quand même ko gouverner même by oazana bamoté et au moins la trahison on a monaté na foi chrétienne il faut azala désolé desi na kopé sa foi iliki na kibopaya ya moto loba et kozala malamu et toujours souhaiter mariage wana ya mbuta Kabila na mbuta Tshisekedi et ba ki sa malisusu koleka ndenge nkumu ya France ça koza longwa ka mais les baza ko trôner empereur et roi na Japon et le jeune président Macron et a fait cette invitation et nani sa koza kende kuna biso pesa la mabongo reconnaissance wani pe ya Kabila kiza malamu azaki na mbongo azaki na armée azaki na soutien ba barate ya Chine na Poutine kwa même kotia moto na Congo moto pe armée bundi na kati ya Congo pe après c'est le fait koya
ba Congolais besoin capable ya ko diriger Congo la ba kaboli Congo comme si ba colonie et tout monde qui le connaît na région africaine et nzamba ba koko asala simbi mwana na bango Kabila apesi pouvoir ba longo bani na moto o asengela kinango et kozala malamu to pia chance biso ba etoya na ko flatter devant na nzinga ba konzi to longola esprit na biso na ki ya ki égoïsme et ya ko loba makambo pozo aka mbongo ya ko flatter mukonzi mais réalité c'est la réalité et bongo ba continuer kozala malamu ba umi balewana pona bolamu ya peuple congolais parce que baza incarnation oyo télévision zangonga ngeta vraiment na kati na ngonga baza milimo oyo ya makasi eye bonkoluka bolamu ya Congo mais ite pona libebi ya Congo matondo na si ba téléspectateur bazolanda na bokebi mais pona ko sukisa vraiment émission na biso na ebisa ki bango ndenge yo lobi mariage ezala kaka nazongeli biyano na yo mais na kotala boye nde koloba Mbuta Tshisekedi azani kaka figurant donc mutu azawana ezala Kabila donc bino boza ko confirmer thèse wana sur le plan spirituel kezali Mbuta Kabila mutu azo diriger na sima ya Tshisekedi donc Tshisekedi azani kaka marionnette mais azo za mitinde ezo uta na Kabila nde bongo bino bolobini wana ezami mupepote na diaspora bana lecti o mundele wa sela ba mutala po waza kambarate tela o yakamba kambarate lecti ya mundele e ba on ba koti na lecti ya loposo pembe nde biso na kati ya région africaine na lecti ya Congo et lecti ancestral et ya monde za si Congo za la Congo sur plan lecti loposo pembe et puis Congo za exister na moté et mbe loposo mindi se ba boma lekala moni e fait c'est que depuis quand za figurant signature wazo signé wana bambonge bima mto signé au Kabila to Félix ero kene ba président azo kene se ba tourner bima kina na pays Europe wana bazo ya mba Kabila bazo ya mane Félix te zaka ka ba débat nzela kozanga bososolinde sala bongo ya moto olo ba été président Chilombo Tshisekedi azabel et bien président 5e président du Congo etikali tali loi longwe matikali 5e président la République démocratique du Congo et Moutamoto Kabila aza 4e président au prophétie et apronaki et lobaki ezainaye et confirmé yango ajnaye et reconfirmé yango donc tolinga te to kabola onzamba sangisi toza ba responsable lobby ya mabe oyo kokomela bato ebele bako yoka passe na kokabani wana adimento en câble to livre na CPI à KCP et puis combien na kingakati oyo afuta me batala na bango et mbongo wana eziliama na Congo to eliama eto ezoliama na États-Unis aw so lelo o ake en exil aw kende mo to akena bato so lelo asali rébellion yo donc na habité peuple congolais na habité la majorité de diaspora so ba réfléchir te na kolanda tatamunza parce que na débat ezalaki na biso awa tomoni bato bazoloba bongo ponani parce que Tshisekedi azaka na présidence mais c'est-à-dire majorité parlementaire azate donc pour ba kokotisa bato même na nini na gouvernement ba négociation et pas ça qui tout ça to bien ambitionneux sur Nathan ou qui pour ba représentation est-ce que on était toyebi so les aki bongo peuple wali faki a voté ba député mingi ya IDPS mais a voté bongo te et tu sais qu'il y a un soutien financier à cause de la campagne à l'égard du pouvoir en place et ça logique mais c'est plan politique et ça mi bon appelle logique pour la contrôle et ça là moni c'est donc si qu'il lelo tu sais qu'il y a ta actuel tu sais qu'il lelo fixe qu'il y a 100% gouverner Congo ba chiti aux ba dégager makas parce que tu as un sentiment tribal voilà et ça sentiment tribal et cause et eux aye ba ligne ba effacer ba ngo bazwa et dans la même procès batu nyonso batu ya mboka ya Kamere na Kasai et bazaka bangwana et bazaka bangwana ba équatorien dossier bazate bataba Congo bazate ya onde tuzoboya parce que sentiment tribal wana clanique wana ya onde esa biso sous faible et vous diviser biso tozwa moyindo na likabu ya ye na ngabotami nango aza moyindo ndakisa otamutu na biso na koma papaya Mbuta Jérôme ou à Kenyako découvrir Tata Mouniangi Matonda oti ko découvrir plante médicinale wana moni Artemisia Torozi ambete ke poza mutsugi wa sugi wapite aza moyindo
oh il a fallu ceux qui va conseiller bayaki na région africaine benga bayebise mutamutu ngokokia uzoma loba ya ko lobela plante wana aurait que président Madagascar a lobela ngo il faut nkumu ya Congo a lobela plante wana a inventé plante wana parce que ça moi n'est encore bimisi yango et lelo to regretter batokola ba Mugabe sur bazala ki benga même batia suku na poso pembe bobomi populaire bobomi mutu na ngani États-Unis George Floyd aza moyindo moni et président n'a ko réclamer même koloba même mes condoléances kaka ya moyindo akofi na mort brutale moni donc Afrique photo zongo sa ba bokonzi na biso ezonga et pour te permettre réclamation et ba le poso pembe et bango baye awa bazaka bapaya ba traité ba nord américain bazaka na passe utambota matiba kenda okufa et il faut africain réclamer banani wana lelote mais yeba mikolo zoya parce que ata autosali revendication ya nango poto ningisa bango ba stopper mais ezaleli ya kati le poso pembe akotikla kozwa moyindo ndenge moti na le poso pembe et noir ne sera pas égal sur le plan judiciaire sur tous les plans on sera égal dans le poso pembe et la seule solution na biso les dirigeants africains va comprendre et la république est volontaire le poso pembe et le royaume volontaire ba koko ba kibonkumu na biso pamba te ba esclave bakendaka ba république te bakendaka ba royaume et il faut passer la retour au birkai baza baindo mboka moyindo eza Afrique eza lo continent mosusu te il faut tozonga na mabele na biso totonga mo biso moko na bana Afrika mama na biso Afrika zo lekana bana na et bana ba ko sala mécanisme na politique il faut politique asa souligner na région africaine APC donner électrique spirituel ou électrique la molimo pour consomme ezonga na kiboyindo singe moto zonga na bokonzi na biso ya kala ndenge tokambamaka ya moneza solution matondo tatangonza tolandio na bokebi boni na tigelo ngonge belé tout ça l'échange mingi te parce que tout ça a besoin tout ça l'électricité spirituelle par rapport aux émissions précédentes vraiment tout ça nesengo mingi na ba téléspectateurs na ko pesa biso susu ngonga na bino boko sala makambo na bino mais bo mi pesi quand même ya kolanda biso nde bongo to yambaki ya bino tatangunza asa rappel lecture spirituelle na makambo o ezoleka na kati ya mboka République démocratique du Congo na se bolande na bokebi mingi nde bongo toza kopesa matondo bo continuer ko s'abonner bo continuer kolanda biso émission toza kosala ezate po toza mbongo kasi ezaka ka to réveiller conscience ya bandeko na biso bayindo parce que biso nde batu toza na page biso nde tozolinga toza bonsomi toza le lokola ba peuple mususu nde bongo toza kosenga mbe bolanda bo s'abonner bo mi pesa na o manaka na biso toza kopesa bino ezali pona bonsomi pe intérêt na bino vraiment topesi bino matondo na bao bapesa biso ngonga ya kolanda biso botika na malamu fumu kimbango azalaka liboso biso tokokolanda matondo.